mbote mingi na bino balandia émission biso bilenge. Émission biso bilenge ezali émission moko ebandili bino lelo bokolanda toko betela bino pena lisolo nini oyo to bombe bino mikolo lelo en tout cas toko beta lisolo oyo babengi bongo internet na bozindo lango ba réseaux sociaux toko ba lelo ba réseaux sociaux nini epesaka biso litomba nini ezalaka nango pe mbano nini toko kozwa na kosalaka ba réseaux sociaux kasi ko toko mikebisa pe ndenge nini na ba réseaux sociaux naza bongo na ndeko na ngai Trésor Bambu oyo azali bongo moto toko kumbana na ye na masolo pona la bino bo sepela lelo en tout cas toko beta masolo ya bilenge lolenge ni toko kosalela internet na mozindo lango ba réseaux sociaux ndeko Trésor Bambu ndeko Rachel Chako mbote na yo mbote pe na bandeko nyonso bolanda biso toko beta bongo lisolo lelo o etali bongo ba réseaux sociaux toyebi ba réseaux sociaux eza mingi penza ebele kasi na bandeko oyo toyambi na esika oyo nde toko solola toko beta masolo wana nyonso po toyeba ememaka biso wapi est-ce que ezali na litomba est-ce que ezali na mabe est-ce que ezali na malamu nyonso toko beta lisolo awa yango penza tosengi na bino tolandama tosungana ba numéro pe eza wana soki pe mtuso oza na posa o réagir okomeli biso kaka na numéro oyo kozala affiché na se wana po tozwa pe réaction na otam soki kosunga pe bandeko o baza awa na plateau ba répondre na mituna na yo ya solo ndeko Trésor Bambu ndenge kaka bulandi wana en tout cas émission na bino oyo ya sika biso bilenge ezali émission moko oyo ekofungola bilenge ekopesa bilenge mayele ekotombola misala nyonso elenge ya salaka ekomema elenge na mozindo amiyeba eloko nini elenge akosala eloko nini elenge akomema po na tombwana ya mboka eloko nini elenge akosala po lobi ndenge balobaka na lopoto l'avenir de demain appartient aux jeunes donc elenge lobby na yo lobby eboye simba mi bongo na yo elenge kasi lobby okokumba ndenge nini apa ke lobby ya esengeli nini osala kasi ndeko Rachel Chako tokolinga mingi bandeko na biso ba se présenter ya mibali ba bisa biso bazali banani pe basalaka nini et kosunga biso pour que bandeko baolanda biso bayeba penza bayeba bango na bozindo o banda na ndeko na biso je sais en fait ngai kombo na ngai je sais Molenda nazali étudiant à l'université catholique précisément na économie. Merci ndeko oyo alandi mbote nano mbote ngai bato mingi babiangaka ngai na kombo ya Moto Kevin na libongo pe moko ya baétudiant na mboka na biso Congo na évoluaka na faculté ya médecine na université franco-américaine ya mboka na biso babenga na kombo ya Jules Kabongo moko ya bilenge ya ville province ya Kinshasa actuellement nazali fonctionnaire ya l'état congolais naza président association na ngai ya bilenge na quartier na ngai et puis naza coopérant nateka biloko ba fille matondo mingi ndeko na loboko mobali ya loboko mwasi ndeko ngai nazali Karine Mataku komona Karine Mataku moseka naza moko ya ba chronique naza chroniqueuse nasala chronique na internet dans le site matondo ndeko balandi. Oui, merci d'abord pour l'invitation. Comme on a Léa Epeka, naza journaliste na Canal Kin, pe du soso na travaille plus na internet. Merci. Ndeko Rachel Mutemi ndeko Trésor ngai Ariel Kinwani naza moko ya bapandisango na kata RTNCD. Nga kombo nga Arlette Lomoto naza moko ya bapandisango na RTNCD. Matondo mingi to sepeli penda mingi koyamba bino pe ndenge bonzimi penda koyamba invitation na biso en tout cas to pesi bino matondo mingi kasi yambo to kota pe na mozindo masolango to kotuna bandeko o bazolanda biso batindaka déjà ba message na numéro eza na C ya écran ba komela biso tozali tozo beta lisolo o tozo lobela internet na bozindo lango ba réseaux sociaux to yeba nano internet to pe réseaux sociaux ezali nini. Merci mingi pona lobo pesi ngai fait internet to ko limbo la ngonde ti o babenga lopoto réseau informatique
Ils ont songa bateau, bah s'échanger bah information en temps réel et si quand nous souhaitons que ça nous manque. Donc on va trouver qu'on définir en ligne et réseaux sociaux ils ont inclus la carte internet donc ils ont un site de rencontre et permettre à rabattre solo là partout dans le monde. Na kwa compagnie de KGC to koloba na mokuse ke internet ezali réseau et permettre échange ya ba données na ba ordinateur ebele na kati ya mokili. Donc tokoza na ba ordinateur na Congo na Zambie via internet toko échanger ba données. Kasi soki tolobeli ba réseaux sociaux toko yeba ke réseaux sociaux ezali plateforme informatique oyo ezali kosalisa batu ba s'échanger ba données au quotidien. Donc plateforme moko ba créer pour te ba individu ba s'échanger ka ba données wana tolobi na mokuse na oyetali réseaux sociaux. Tozoloba ba réseaux sociaux. Ingolo ba kezali ebele. To tangela biso nanu ba réseaux sociaux mingi o biso ba bilenge to salilaka. Yango penza nde mse ko kotsa biso na kati ya lisolo na biso mingi biso ba bilenge to salilaka ba réseau nini ba réseaux sociaux. Ezali ebele. Donc ba réseau wana ezali penza ebele. Mais oyo ezali na mopepe penza makasi mingi na tango na biso ezali mingi WhatsApp na Facebook donc wana penza nde tokoki ko bimisa yango lokola na moi profil po yango nde mutu bilenge ba mikotisi mingi na kati yango penza wana tokoki ko lobela moi mingi mais na libanda na yango ezali ebele to yali na ba Snapchat ezali ba musu ba sala rapide ba Viber ndende kunanga otsikoloba donc ezali penza ebele kasi ngai tokende pe na ngambo ya ba mama po tozaka na ba papa te tozali na ba mama ya solo penza ndeko trésor ba mama tolingaki toyeba ndeko trésor webi ke tozala ba pandisa ngo basala ka mambo ya internet yango wana ndenga bango pe na ba betela biso pe na lisolo ndenge avantage nini ezalaka to pe bolamu nini oyo tozwaka na ba réseau ano to binga ba réseaux sociaux totangi awa ba Facebook ba WhatsApp ba Imo ba Viber ba avantage ni penza biso tozwilaka wana tozoyebana ko se communiquer donc ko solo laka ata mutaza na Inde ata mutaza na pôle nord soka za na WhatsApp songa na ba mega nanga to sololi to komani soka za na problème to sololi to komani mais chose grave za na Facebook et na moni pono koma na Facebook faut atteindre âge moko boy. Oui, ya on peut to ngaki âge nini penza sengeli ta mususu mutu déjà majeur voilà ko kota na Facebook. Mais les lots comme exact quand toza na pena na lingala obi mama ekomi ya kosilika ndenge ko ba majeur ba dumsi ba ko landa ko ba te majeur ezani on va sur la colis déjà a comme il a 17 ans 18 ans car moi si pe bilenge toza bilenge 17 ans 18 ans elenge so comme elenge o comme na maturité donc o comme na bon moto donc ko fungola Facebook mais les lots eza bongo te malheureusement moi na 10 ans so ko déjà ko manier téléphone na e à cause la tout au moins mon bana moya ba 15 ans ndeko Karine yebisa biso nani ko fungola Facebook yango ezaka ndenge nini akena cybercafé a foutu 500 francs na e a fungolé le Facebook. Oh non, nazana mona surtout nazana ba tante nanga baza bena sola na bango. Mais aebite ka mikotisi na makamba batu mikolo parce que ba publication mususu za na kati mingi bolimbisi ba nudité ezo se publier ezo donc bazo lakisa ndeko Karine webi na katote tango bani le bandeli olobi eza ko pesa biso eza ko permettre ele to bana le poto ke mutazana atana kisangani wana WhatsApp Facebook te kasi te et ça a deux volets. Na Facebook, nazo publier moni Karine azaki na même ligne. Chaka na kangi photo na même ligne. Karine azaki na ba Congo. Chaka na kangi na na monde entier moni. Mais c'est comme mona wana elenge wana tanga kokota na Facebook. Ya kangi na photo à publier mais siko azana ba ami. L'ami de mon ami dans muninga ya muninga nanga za muninga nanga. Tangu muninga na wana soka za mukola abimisi loko mo bapandi yango monde entier misuneta mususu ko ko na biloko wana te ye akoti kaka eza bongo te eza malamu te mais éviter ndeko Karine bile pe bosaka na internet possibilité za te ke muta se base azala kaka mona kaka oya ye na muninga ezali soki neti bana mikena yebi eloko wana te neti ngana yebi ko protéger ba benga ko batela o bateli ba permettre o mi batelo mi bombi ngana ko komona te o pa ko mona yanga te dans na suki wana na stopper
donc nakangi na Facebook ata na WhatsApp pe okoko bloquer pe mutu oyo na yiko sola na ete nakangi masolo wana eza malamu parce que tozo sala musane tinga na za chroniqueuse sur le net ezaka malamu mingi eza na vitesse na kokosala émission sikoyo na sisi yango sikoyo kaka sikoyo na koti sur mutu aza na États-Unis amoni na mbala moko Karine émission salika sikoyo la moni yango donc déjà eza publié monde entier baza nango malamu nango yango wana yo poza de botezo bambo obike mambo internet eza makasi mingi ndeko leya pe aza mo pandisa na internet abeta na biso ndenge to bana le poto ba donner soki mutu aza na kata Facebook ako protéger ba donner na ndenge nini po inga soki naza awa mutu aza na kisangani na komona ye soki atse biloko na komona mutu pe aza moninga nanga o aza moninga na yote akozana na facilité on ente to bala poto akomona pe oya yo oko protéger en ndenge nini c'est vrai que va protéger ka mezaka difficile. Elle par exemple besoin de 2000 amis. Au protéger pour n'attendre sous Rachel à monaté. Mais on a déjà ami na so kaza ami na Rachel. Ce qui est il a publié en mona. Donc ils bien pour protéger ça facile mais ils a risquant. C'est que tout le moyen pour protéger aux alaté. Exacté. C'est moyen pour protéger aux alaté bande comme ibali bolobini moyen pour protéger les ali. Ngana kocha bonanga. Yé le quoi tous en ba ami nae na bloqué. Mais azami muninga mususu akomona na mur nae. Donc ba protéger zati. Mais ça peut avoir avantage nango. Est-ce nga ba biloko na ngai ona tekaka. Natika ngo aligne. Nga vanga ndako na publier nanga na Facebook. Na pia na ba statut nanga ya WhatsApp. So mutamoni a contacter nga. Na abenga na lundi place za na PC biloko apenga mbo nazongi ndana ka vandi lisusu. Donc il y a mutu ezali akoyeba ke avantage na ngoto mbando oyo ba réseaux sociaux pesa ka ezali soki eza moteki koteka na yoto mosala no mosala po mona na lombango sengeli osala nini o lancer o publier donc mbando nango penda yango wana ndeto bana le poto avantage ezali na ba groupe par exemple ba groupe WhatsApp ba tout ça tcha ba photo bien té oyo ko pesa jamais mwana WhatsApp même na WhatsApp ba groupe ba photo mabe. Ah bon? Moi, je peux mon téléphone exact. Donc, le téléphone bilo moko oyo akana o monati. Donc, le beza eza lokola soki ndeti yo zali elenge o mikotisi na ba réseaux sociaux na ezali o mikotisi na mbeba to pe na risque moko boy oyo oyebi lo lenge ko suka te. Mukolo eza na risque te parce que ba mikolo muso bana maturité ayebi komi batela bien. Ayebi ke nudité na ngai donc bolumbu na ngai na ko kotikango libosa mutu nyonso te parce que ça rappelle ba erreur ba couple mususu bazo senga na ba photo ya ba nudité na bango bala kisa bolingo na bango na risque et continue na groupe moi longola lisusu ezate donc mabe yango wana donc ezala mo malamu ke ko kanga photo ningo ba ko kangi tchak otindi sikoyo pasi nango kaka nde ko kanga longola te obimeza pasi songa na tie yo otien na statut yé pas donc moyen on eza sous-souté ba awa balobi ke soki okangi otindi eza facile l'exemple eza na pete même pasi nango nde ko longola ko suka boni photo oyebi ke photo oyo eza photo ya mabe comment okotinda ngo na WhatsApp okotinda ngo ndeni na Facebook kasi mtu mutako tinda ko eloko ezalaka eza peut-être erreur na biso tosala kezani sokangi photo na minute wana supprime ngo kolinga même poti kango pendant 2 heures du temps 30 minutes na télé. Dans le bel mamba 2 heures du temps c'est ezali combien il y a secondes. Non, même à la seconde. Oui, ce qui est côté déjà na tinga no toza ba mi na WhatsApp. Na kangi photo na tin donc toza na groupe moko soit disant biso bilenge. To tia on na WhatsApp. Donc nazo kanaka ezo kota kaka était déjà très bien. Donc déjà dans 2 secondes c'est trop. Ndeko Rachel non lo bateke na ndenge okangi otindi mbala moko. Non lo bande to kanga ba photo kangi on a bimi bien te mbala moko supprimer. On a bimi bien te mbala moko otiki. On a bimi bien otiki, on a bimi bien te o supprimer. Eza bongo okangi photo peut-être linga otala misu ndenge zalaka. Mais photo ngo ebimi mabe. Mbala moko olongoli photo pona ko éviter makambo bongo ke par erreur otinda photo na groupe otinda ngo na Facebook ndeko Rachel ko kanga photo ko publier za mabete il faut yeba photo ni na ko publier so avant na kangi photo na nga bien sûr na tali nde na za côté nini
elamba na nga nzoto yango ezomonana te la nakangi nakoko publier mais jamais nako publier buzoba ki nalati ndenge mabe te eloko na nga kati ki nakangi oui c'est ça na génération na biso bilenge ya lelo bazoyeba susu te photo nini oyo nakotia na nini na ngai ya Facebook façon na ngai nalati mosusu akotia na kilote ya mokuse ye wana kangi fotoalingi bamona mipende na ye eza mpe na mibali ya basi azosukola na salle de bain na ye na douche na ye aza torse nu azo filmer bazali bazosala yango parce que biso bachroniqueuse mingi ekomelaka mingi biso bachroniqueuse sur le net mingi buzoba wana eza makasi eza mingi donc aza na pudeur te donc komi batela nzoto kobomba nzoto kopesa limemia soit kilo na nzoto eza te tokobeta lisolo mpenza ya internet na bokati nango mpenza ya mozindo bareseau sociaux epai wapi tokundoli Facebook Viber WhatsApp Instagram estce eza na litomba nini tomoni ke litombe ya liso kosaka mwa mosala na yo kotinda po bato bamona soko tekaka kotinda po bato bamona soko saka mosala soki ne toza mopandisango kotinda po bato balanda information na yo mona mwa lombango nde ezali malamu kasi mabe nango ezali ya komikanga bafoto ya baparti ya nzoto na ndenge ya mabe pe kotinda pasi nango ekozala awa kotinda ekozala pasi yo omimona to olongola ekokomela o pasi ya malamu kozala mitala oka photo nini okotinda photo nini okokanga tokokende esika ndeko Serge Lwambazali apesa biso un reportage moko wana tolanda biso na bino toyeba nini oyo abombeli biso okoki komona na basite ya koluka baninga okoki kosola na bato ebele okoki kotia bafoto na yo kosala maseki kopesa makanisi na yo na likambo nyonso ebimi okoki kotala oyo baninga mpe batie kokota na site internet ya koluka baninga ezalaka pasi te ntango mosusu ezalaka pete mpenza omoni basite ya koluka baninga ekoki komonana malamu kasi ntango okoti kuna keba ekoki kozala na makama na yango soki baboti na yo bandimi okota na basite yango zala ekenge salela yango na mayele landa malako ezali na ebandeli kotia ata eloko moko te oyo kolinga te komona na TV to na lokasa ya liboso ya bazolunalo yango ekoki kozala makambo etali yo na ndakisa nimero ya telefone esika ofandaka pe esika otangaka koyebisaka bato te tango oyo zalaka te na ndako to tango kei congé ekoki komona na likambo ya mabete kasi yango nde miyibi bakoki kosalela mpona kokota na ndako na yo to ata koyiba makambo etali yo sikoyo tolobela lokumu na yo bafoto mpe makambo okomi ekoloba mingi yango wana soki mokolo moko osali bozoba omituna boye nalingi bato bayeba ngai kaka boye lelo mpe na mikolo ezali koya na ndakisa ntango nakei koluka mosala na Masese 22 verset 1 Biblia elobi ete kozala na lokumu malamu eleki palata na wolo kokanisa te ete okoki koboma yango soki olingi kotia eloko na internet esika ya kosola na baninga ezali lokola kokoma na mai oyo ebomamaka te malamu osengeli kokeba na makambo ozali kotia kasi kanisa mpe baoyo osolaka na bango baninga na yo nde banani bato mosusu mpe bazali na baninga ebele na internet bamosusu kutu koloba te okoki kokanisa ete soki ozali na baninga ebele nde malamu te mpenza te kokanisa bongo ekoki kozala nde likama mpo ntango ozali kosola na baninga na yo na internet ezali lokola ozali mpe kosola na baninga na bango mpe na baninga ya baninga na bango yango elingi koloba ete okoki kokuta bamesage ya bato oyo oyebi kutu te oyo bizaleli na bango mpe binzemeli na bango ekeseni na oyo ya yo bakoki kosalela maloba ya soni to kotia makambo oyo oyebi ete ezali mabe okolinga kozala na baninga ya ndenge wana ata na nzela ya internet ezali mpe na likama mosusu
Na Nzembo 26 verset 4, Biblia ekebisi biso na ba oyo bazali kobomba ndenge bazali. Moto mosusu akoki komimonisa lokola moto malamu. Nzoka nde azali bongo te. Na yango yeba kopona baninga. Baninga malamu okoki kozwa na internet eza ba oyo bosolaka ata na internet te. Likambo mosusu tolobela mpengonga. Okoki kozala na posa makasi ya kotala biloko baninga batie. Na yango tia bandelo. Kotika te bomoi na yo na nzela ya internet ebosanisa yo bomoi ya solo. Oyebi okoki kosola malamu na baninga na internet. Kaka nde keba na makama. Na yango mbala ya sima oyo kokota na internet zala ekenge na basite ya kosola na ato matondi penza po touti kolanda bongo mateya kasi bomoni biso tovandi ya ningo bato ni tobeta siko masolo penza ntango mosusu ya kopesa conseil po toyebi televizio ezalaka bongo likambo etali ngonga ebongo bandeko na nga na kotuna lelo mwasi oyo o azwi libala na nzela ya bareseau sociaux eske eza avantage mpo na ye to eza desavantage mpo na ye to mpe moto oyo ntango mosusu aboti sika azwi mwana na ye apiblie ye nde tokoloba atie yango na mire ya Facebook to ya réseaux sociaux eske ezali bariske te mpo na bebe ya sika bebe ya mosusu aza nanu na 3-4 jours une semaine eske ezali malamu to ezali mabe so ezali malamu mpo na nini ezali mpe mabe mpo na nini nao etali bareseaux sociaux nande to na vidéo nande to intervenir qui a tout monde que eza mabete mais tout dépend ya esaleli ya moko na moko mutu sa ko sala réseau pour na ko sa par exemple publicité ya bablo ka tekaka ko solana batu tout monde appelle page eza wana ezo édiquer masse Josa Jeune de quoi azui libala ala ilenge pour to ebike bino bilenga mibali bolinga basika na ba réseau mingi oki basi ba déclarer balobi ke bino bolinga basi kaka na ba internet kala tobando koma mikanda lelo to ndo koma oyo moni wana est-ce que aza réellement oya bimisi wana hein pour okosangashina et bon solo peut-être regretter siko eza vraiment non personne malamu ngolo bakeli koluka mwasi na internet eza oui parce que monta ko la sandinga sate tout le monde peut paraître beau sur internet akobonga ba défaut na e abimisi oyo ya malamu yo so landi wana esika ko ya solo wana na esika ndeko wana na koti nango penza te na bimi pe penza te nangina baboy po toza na kati ya mboka oyo toza na batu mususu bazwa bakutana bakolisa pe libota pe lelo bafadaka likambo moko te komela bango eza nango mabe penza makasi te mais likama ezali kaka likama ezali na kati wana pamba te moto oyo yo ofandi okangi maboko na yo ozwi temps ya koraisonner mingi pikeno ngai na yo kende sikoyo na Facebook mpona kende koluka mwasi likambo te ok mwasi mpe aza na ye ya kitoko ya pembe ya mokuse ndenge oyo kosepela kasi mwasi wana akobimisela yo mpenza oyo azalaka te ntango mosusu okolinga ye peut-être parce que aza na mboka moko boye songolo paka yo mpo olingaka mboka wana ozala ntango mosusu te oyo mpenza ezali eyano na mabondeli na ngai osali boni omikotisi na nzela wana mais moto wana akobimisela yo mpenza bizaleli na ye ya kati te pamba te bon ngai nano nabala te mais bao babala bayesa biso te motema nde moto elekaka mwa mingi oyo ezaka ibanda oyo yango penza te moto ekontaka na kati ya libala bomoto ya moto sikoyo yo okende koyeba bomoto ya moto kaka na foto kaka na bilili na bandi te du esengeli penza ete biso surtout bandeko bon ezaka bandeko mibali te mpona bandeko basi mpe ezokipe lisusu te ezokipe lisusu te na basi na mibali tozokutanaka kuna na kati eza bongo
ya basi pele kibalanda obeti pena lelo mo pena ya mutuya olibike eza nango mabete mais moi mais il faut ka kotelela ba point wana tango zo kende yeba ete ndeko wana akobimisa penza oyo yazalaka te siko soki o mitiki kaka bongo tango mosusu ko viko za pe libulu pona donc il faut que toujours décoration na ko compléter ndeko Kevin to koloba ete libala bakomi place moko te bisika bazwaka yango okokende na wenze kosomba matembele mobali eloko tokoyeba eke atako ozwi mwasi na nzela ya Facebook to mobali bapesaka dote na Facebook te bokozwa ngonga ya kosolola ti soki oza na mboka wana te okotinda ta bato bazali kuna po te bamona ye ça signifie mpo na ngai mwasi azwi libala na Facebook namoni inconvénient moko te azaka lokola mwasi oyo azwi libala na wenze bayebani bizaleli te bakoyeba sika Fabrice na Kisangani kuna pe azolinga mwasi aza na Kisasa bozoyeba na bizaleli mais ye aza na Kisangani nga naza na Mbandaka toyeba bizaleli mokoloni tolingani c'est tout toye na WhatsApp nde tokokolisa relation nyonso ezala toujours bongo eza bongo à part ya WhatsApp nde tozoyeba na comportement moto ozalaka boye na Facebook eza mabe te relation nyonso na Facebook ya mabe eza ya malamu peza yeba nde relation moto nini oyo okosolola na ndeko Rachel na katiete ndenge olobi ke oyeba mutu nyosola na ye oyeba ete oyeba ndenge okoyeba par rapport ya photo na ye photo bon soko moni photo na ebi eza na ba photo ebele eza ba photo ebele batususu bakosaka bilo malamu batususu bakosaka bilo vidéo na fois bon appel vidéo imo batususu balinga eza na ma belle vidéo mususu atie juste ka photo na ye te oui vidéo normale tu fais quoi la message ya muto telemisani wana solola na yeba yo ozalaka ndenge nini et puis na lingi tona tokena mi bomba au mi kata kaka ye boye nyonso azomwana te azalela likikata azalela makolo te mingi eza bongo photo ba jeune mais mingi aza mukolo nazolobela mingi bandeko basi o baza libanda ya mboko basalaka ba picture ba photo wana omona aza na ye mukie neti awa bachinois basaleli biso biloko ya nsima ya kobamba na basoutien ya kobamba na balas frontale soki otie kiti awa emalroi suki soki apando mwasi nanga aza na suki ebele aza kitoko aza na babassin otolonga na linga eza yango te okomona mpe mobali boye bakoma kolata poso kutu ya kolata na motu ya mibali okomona ase coiffeur se déguiser na ba makiki to tanga benga ko na appel vidéo attendez mususu tango okuta makamleng mususu ndeko tazo bambo lite anyo ko pesa bilenge kwa yo tokoyebisa na bilenge na biso te toyoki manso o bandeko balobi na biso babi kosalela ba réseaux sociaux eza nango mabete kasi toyeba lolenge nini okosalela yango tango mosusu esalaka nga mpasi elobi teke nasalaka bongo kasi ateke mopanzisango surtout topreparaki bongo thème oyo nabaki nakota nakofongola 1 heure 2 heures WhatsApp nanga to Facebook nazomona bato ebele baza en ligne nakotuna 1 heure 2 heures 3 heures oza wapi ozosolola na nani na likambo nini fo kosolola yango na ngonga wana masolo eza ebele ya ntina kasi toyeba ngonga nini tokoki kosolola pe tokosolola likambo nini ya solo mpenza matondo mingi na ndeko tazo bambu bozalaki ebele bozolanda biso napesi mbote na ndeko Mike azalaki na biso napesi bongo honorable Nanou Bemba et puis napesi famille Moto famille Mapinga famille GC napesi bango bambote mingi soki émission ekomeli bino mpena na bolamu mingi topesa matondo mingi na directeur na biso directeur en langue nationale directeur Patrick Musui Mungala oyo azali kokamba biso na ndenge moko ya malamu tokutani bongo mbala nsima na émission na bino kaka oyo biso bilenge. Le programme de vulgarisation de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la résolution 2348 de l'ONU pour un processus électoral de qualité.
Le seul qui me reste, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais viens, tu peux pas passer ça pour voir lui-même les journaux. J'en ai marre de vos journaux où l'on écrit de gros titres pour ne rien dire. Ah mais mon vieux, mais tu ne seras pas déçu avec ces journaux qui parlent de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nini, accord. Effectivement. C'est le quantième qui le cite. L'unique. La RDC est passée maître en matière d'accord politique. Moi, je préfère m'occuper de mes problèmes plutôt que de me faire distraire par des politiciens véreux et avides d'argent. Vous avez totalement raison. Voilà. Même cet accord-là ne sera pas respecté. Mais voyons, que dit tout de même cet accord? Nous ne perdons rien en écoutant. Les élections doivent avoir lieu au plus tard fin décembre 2017. Hein? Aujourd'hui, nous sommes quelle date? La date d'aujourd'hui. Je donne raison à mon ami qui a dit tout à l'heure que c'est de la simple distraction des politiciens. Toi au moins tu as compris. On a dit plus tard. Et alors? Ce n'est pas encore tard. Ah bon? On a repoussé en 2018. Donc nous sommes dans les bons. Nous pouvons aller jusqu'en 2020. On sera toujours dans les plus tard. Arrête, dis. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Sais-tu ce que signifie plus tard et au plus tard? Oh, voyez, c'est ça la conséquence de ne pas beaucoup étudier. Monsieur, pensez-vous comprendre bien le français que ces politiciens? Bien qu'on n'a pas beaucoup étudié, mais nous sommes mieux informés que vous. Vous qui connaissez tant de choses, dites-nous la suite de cet accord. Là, je dois encore le relire et puis je vais vous expliquer. L'accord stipule ceci. Fin 2017, élection coûte que coûte. Et pas n'importe quelles élections. Les Congolais attendent des élections de qualité. Oh, il y a pambalate, il y a fouti. Strict respect de la Constitution. Pas de révision ni de changement de la Constitution. Pas de troisième mandat pour le président actuel. Le changement des animateurs des institutions doit se faire par la voie électorale. Le respect obligatoire des institutions et des lois de la République, des droits de l'homme et des libertés des citoyens par tous. L'organisation des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales dans un délai de 12 mois. Vous avez suivi? Ils ont dit 12 mois et non 18 mois ou 24. Là, je donne raison à ceux qui parlent des glissements. Peuple congolais, oyez! Oyez! Peuple congolais, ouvrons les yeux pour qu'on ne nous trompe plus de nouveau en 2018. Allez, la suite, continue. On doit publier le calendrier préélectoral et électoral dans un délai convenu, conformément à la loi. Et la nomination du Premier ministre, issu du RASOP par le président de la République, dont la mission gouvernementale sera avant tout le bien-être de la population et l'organisation des élections. La mise en place d'un comité national de surveillance de l'accord et du processus électoral, c'est ça. La redynamisation de la CENI. La bonne foi des acteurs politiques est exigée pour son application. La bonne foi. Voilà. Gage de la décrispation politique, qui veut dire la libération des politiciens et le retour de tous les exilés politiques. L'implication de la communauté internationale est très importante. Selon la résolution 2348 de l'ONU. Si la communauté internationale ne s'implique pas, nous, politiciens, n'appliquerons jamais cet accord. Voilà en grosso modo ce que dit l'accord de la Saint-Sylvestre. Au nom de la paix, de l'honnêteté intellectuelle et politique, nous appelons tous les Congolais de s'approprier de cet accord et de l'appliquer à la lettre pour garantir le bonheur des Congolais. Le programme de vulgarisation de l'accord de la Saint-Sylvestre et de la résolution 2348 de l'ONU pour un processus électoral de qualité. Produit par le CALCC et l'AETA avec l'appui des CNCD 11-11-11.